Mbote balingami kati na Yesu Masia. Ya solo nzambe alingi ngai na yo. Ya solo nzambe alingi biso. Akutanisi biso lisusu na mokolo na lelo. Na emission na biso tobengi yango la parole d'encouragement. Ete benga ndeko yebisa ye mama Hortense aza déjà na ligne. Na émission na biso ya chaque lundi la parole d'encouragement. Ete nzambe alingi biso. Liboso ete to banda ndeko na ngai. Tokokende kokanga miso pe ko bondela. Kotika ete parole oyo kobima na pokwa na lelo na maboko na nzambe. Ete nzambe asangisa biso to biso na bino to zala na même esprit oyo ezali molimo mosantu akamba biso na tango oyo to bonde na kombo na Yesu. Seigneur Dieu tout puissant, to commission nzambe na bikamwa, to pamboli opoto zali malamu. Merci mon Dieu mon roi. Kokomisa biso kino na mama oyo pesi pema na ofele nzambe. Yango to pesi yo merci ko batela biso nzambe. Ya solo to bimaki, to tambolaki na bamituka. Totambolaki bisika songolo kasi bolingo na yo ozongi siso na ndako na kimia yango Père de gloire to pesi yo merci toyebi kotika moma oyo ya mission na biso parole d'encouragement na maboko na Yesu Masia. Papa to sengi présence na erene nzambe bomaki bumoto na nga Yesu Masia o no se ko bimana monoko na nga ezala ainsi dit l'Éternel na kei ko teleme esprit no se zali ayote za mosika na kombo na Yesu Masia. Père de gloire na sengi assistant divine na yo o assiste biso na émission o elongo na bande ko nyonso tokozana bango a ligne makila na o ezala protection divine na bomo na biso na kombo na Yesu Masia nde to bonde libongo. Amen. Amen. Ya solo malinga mikati na Yesu ete tokokene na kokumisa nzambe na mwa loyembo moko po liboso ete tokota na kumisi yo nzambe na motema nanga na tondi na posa ya kosalela yawe na tiki yo maboko na yo bomoi na ngai na kolanda seyo yo nzela nanga. Yesu mokonzi azali malamu, Yesu mokonzi azali bolamu na bomoi na biso azambe taboboto tokumisi yo nzambe na motema na biso totondi na posa ya kosalela yawe totiki na maboko na yo bomoi na biso tokolanda Kristu yenjela na biso tika na mema kuruze nanga tika to mema yango kinosuka na bomoi na biso anzambe tabola mutaboboto tokumisi yo nzambe na mot. Haleluya. Tokumisi Yesu pona nini ndeko tokumisi Yesu Masia pota za malamu tokumisi Yesu Masia pona nini tokumisi Yesu Masia pota lingi biso bolingo na ye leki yango etindaki ete atinda mwana na ye kaka moko ya lingaki fils unique akita na sena moi oyo kokene kokufela ngai na yo kokene kosomba biso na makila na ye motu ya sopa yango ndeko pona biso to bika makila na ya sopa ndeko pote biso to zwakima pona nini te tokumisa Yesu Masia oyo pona nini te tokumisa seigneurie na ye zamba za malamu ndeko na ngai na kati na émission oyo ndeko tolinga toujours kosola maloba na nzambe pote mala kokola kati na biso mutu aza parfait azali te ngai naza parfait te yo poza kolanda aza parfait to parfait te kasi tolinga kaka tokabola mwa moke kosala effort toujours ya kovivre kotambola sous ordre ya nzambe kosala effort ya kokima ya masumu kosala effort ya koboya mabe yango tosala émission oyo po tosencouragane na tango ya problème moko kozala nongo tango zali koyoka mama Hortense tango zali kovona papa Alpha Vandi kuna na technique pona kosala mosala na nzambe esengeli pasi tango tozala yango totala ete totala miso na ngomba Golgotha epai wapi nzamba somba biso na makilana amima mikumba na biso yango tina émission na biso zali tozali kosencouragane po te tango mabe zali koya toyeba ete ezaka na moto moko oyo alongaka mabe oyo abundelaka biso oyo alonga nyonso na ngomba Golgotha c'est Jésus-Christ Nazareth yango ndeko na ngai na émission na biso lelo tolobi ete obenga ndeko tokei lelo kofungola Bible na biso molimo mo santo asungi tobana ko partager oyo motuya
ndeko ntango nde tobondela biso ete bible ezali monduki na chrétien tozangaka yango na bandako te. Alleluya. Lelo tokei kofungola mokanda na biso ya Biblia na Genèse 1:26 tokoko kokita pe na 27 tofungoli mokanda na Genèse 1:26-27 kuna makomi elobi na biso nini totangi na kombo na Yesu Masia. Alleluya. Genèse 1:26 tokoko kita pe na 27 totangi na kombo na Yesu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Tokiti kuna na 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Ndenge toutu komona ete mokana na Nzambe ezali kotalisa biso ete Nzambe a créa ki moto. Yango ete na kati na Biblia na mokanda oyo esenga kete molimo sa tushito bana ko bimisa oyo ezali mama ya motuya oyo ya temi na biso. Mama ya motuya ya temi ezali nini ke nous ne sommes pas les fruits du hasard devant Dieu. Yango ezali temi na biso na poko alelo. Tozali fruit ya hasard te. Tozali fruit ya hasard te. Tozali fruit moko ya poisa te ubete kaka neti te. Tozali fruit ya hasard te na miso na Nzambe ndeko na ngai. Tango tozali kotambola, tango tozali kobondela, esengi toyeba ete tozali fruit ya hasard te. Yango temi na biso nde tokeyi ndenge touti kotanga awa ete Nzambe avandaki. Nzambe avandi na éternité na yekuna ete alobi ete créons l'homme à notre image. Ndeko molimo mosata poussé qui n'atteint. Pourquoi pas dire j'ai créé l'homme à mon image. Mais attention mon ete basali batiango na pluriel tokolo batezali na première personne du pluriel à l'indicatif présent abete créons l'homme. On dirait ça qui na moto moko quelque part, on dirait ça qui na débat na mutu moko quelque part. Ndeko na ngai Nzambe azali koloba. Est-ce que Nzambe abanaki koloba na mutu moko abanaki ko sta débat na ye ou bendenge nini? To meka un peu ko expliciter créons l'homme oyo. Parce que ko pas ça qui est moko. Akoko koloba que j'ai créé l'homme à mon image. Mais ya lobi créons l'homme. Yango de ko total la dimension ya bolingo. Oh Nzambe azalaki nango pona moto. Et ko ça peut possible que Nzambe azalaki yemoko azali yemoko azali komisa la débat yemoko intérieurement na sa motema na sala moto te na sala moto na sala endengeni na sala ndeni peut-être na ba penser na ye bandaki déjà komi lobela yemoko ndeko na ngai wana peut-être ko la première idée oyo molimo mosata sunga ngana na tala dimension ya image oyo créons l'homme à notre image. Et qu'on s'appelle comme la deuxième possibilité était Yesu Masia était Nzambe. Tango na atali ko kanisa était a créer buto alors bien on crayon associé et qu'on appelle associé qui katinaye les dieux le Père, les dieux le Fils et les dieux de Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as bon Nzambe, tout le monde a la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être que bazala ki da débat le kola yemoko azali na kati na bon Nzambe misa tezali. Peut-être débat ne zala ki peut entre bango yango bimisa image à crayon. Créons l'homme à notre image. Peut-être le débat zala ki entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oh ezali yemoko bon Nzambe. Molimo mosata sungi lisusu plus loin. Toyo komona lisusu ndeko na ngai. Toyo komona ete awa Nzambe azali koloba na pluriel. Créons l'homme. Et lui koloba ete peut-être pas bandaki intérieurement yemoko de bandaki ko solola na mutu oh ya linga ka créer pota linga ka créer mutu na pose na yemoko te peut-être linga créer mutu ete mutu tanga zali ko créer asevela lolenge oh ya zali yema peut-être bandaki de avant que ya créer mutu azaki alinga ka zala yemoko te azala na nini na toko koloba ngone azala na permission moko ya moto ye moko oui na ndimi okenga lolenge na kozala yango to moni te peut-être l'homme Nzambe azalaki na besoin ya mutu ye moko a participer na création na yende konangai
tokoki kotala yango kuna tokoki komona ete soki tokoki kofungula na Corinthiens 3:9 kuna tokenda kotanga na Corinthiens 3:9 kuna nini ezali koloba na biso Corinthiens 3:9 alléluia toza toujours nanu na crayon Corinthiens 3:9 elobi na biso nini kuna totangi na kombo na Yesu Corinthiens 3:9 alléluia Jésus alléluia Corinthiens 3:9 elobi na biso ete alléluia Jésus car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Awa ndeko na ngai. Tozali comment na été. Tobete Nzambe alingaki moto. A participé na création na ye. Yango azalaki ko s'adresser na moto. Azali ko s'adresser na ye. Azali ko proposer moto. Soki olingi ngai na yo mutu. Tokoki ko sala yo moto lolenge moto ndengo koki ko zala. Ndeko hypothèse on a nenge totangi ezali ko kende mo nenge épître ya apôtre Paul ezali koloba na biso a na Corinthiens ko ezali koloba na biso te ebiso ete tozali ba ouvrier ya Nzambe nous sommes en mission tozali ba ouvrier na Nzambe tozali na mission lo lenge Nzambe atindi biso na sala mokili tozali ba ouvrier na ye esengeli te lo lenge ba kosala biso tozala api lo lenge tokozala akoye kosala biso ete akoye kosala biso teke asali kaka biso ete toyona mokili toza api lolenge biso tozali te yango alobaki ete lolenge esengeli tosala mutu ngana yo esengeli tosala mutu wana kozala api na mokili pe mutu wana yende mutu akoye kodomine yango tomoni na verset 6 awa ndeko na ngai tomoni yango na verset 6 mutu wana ngana yo toko créer yende mutu akokende kodomine sur la terre akokende kodomine kodomine na bapoisson na mer akokende kodomine lisusu na mokili mobima na bareptile nyonso oyo bazali korampe akodomine sur toute surface de la terre yende moto ndeko boni mo asunga kete to sosolete na tango wana Nzambe bandaki peut-être kosolola na moninga moto oyo alingaki kosala ndenge to tangi ete ezali ko correspondre na épître oyo apôtre akomaki na Corinthiens 3:9 ete toza ba ouvrier na sena mokili oyo nde yango to monete Nzambe bandaki ko proposer déjà moto depuis l'éternité ete na proposer to sala moto yondo ko kene na sena moi yondo ko dominer sur toute surface de la terre nde moto wana ezali ngai na yo na tango na kalazaki Adam et Ève tomoni ete na histoire ete Nzambe alalisaki Adam pongi nde na mukua na koti na nde ayaki kobimisa Ève ndeko na ngai yango tomoni ete Nzambe alobaki ete crayon Nzambe azalaki na amour azalaki na souci créer mutu ye moko te azalaki na souci te l'homme peut a participer na création na ye po tango koya na se na moi azala api ayebana ko dominer oh nyonso tu Nzambe akelaki alléluia yango tomoni yango ndeko kasi lelo ete mama na thème na biso ete lo lenge Nzambe akeyaki tango yo akeye moto akeyaki biso na hasard te akeyaki biso ete tango tozali koya tokodomine sur toute la surface tokodomine sur biloko nyonso oyo azali kokreye biso ne moto tokodomine sur yango kasi ndeko na ngai lelo oyo ete biso tozali kodomine lo lenge Nzambe alingeli lo lenge Nzambe alingelaki biso totambola na se na moi tozali korespecte baprincipe ya Nzambe atililaka biso na se na moi eske biso toyebi yango tala bolingo oyo Nzambe azalaki nango Nzambe atindi alobi te na créer moto na ressemblance na ngai na image na ngai ndeko eske biso lelo tozali korepresente image ya Christ eske biso lelo partout tozali kokende tozali korepresente ete Nzambe asalaka biso na image na ye na ressemblance na ye tozali korespecte baprincipe na Nzambe ndeko na ngai tokelamaka na hasard te na miso na Nzambe tozala na motuya ndeko na ngai pema oyo toza nango oyo pema na ofele pema oyo toza nango oyo Nzambe apesi ngai na yo soki toza na pema wana tina na moma oyo ndeko na ngai ezali teke po biso toleki makasi soki tozali kovivre soki tozali na pema oyo tozali korespire na temps oyo précise oyo yo na ngai tozali kolanda maloba oyo ndeko na ngai ezali parce que Nzambe alingaki yango ezali te parce que biso tolingi tozala na pema non ezali te parce que Nzambe alingi ete na moment oyo esengeli mwana na ngai azala na pema esengeli a respirer yango biso toza ko respirer
Lolenga kela biso na hasard te ndeko na ngai. Lolenga tozali fruit ya hasard te. Nzambe akeli biso na mokili oyo. Esengeli biso pe tozala reconnaissant. Esengeli biso pe tozala des kits d'adoration. Esengeli biso pe tozala des kits oyo ezali ko mériter pour na ye ndeko. Esengeli ngala te bana ko adoraka Nzambe butu moi. Esengeli biso to eme Nzambe na bomoi na biso mobimba. Pote Nzambe lingaki biso tala bolinga lingaki biso. Adimina ko créer biso na image na ye. Toza fuya hasard te. Andimi ko créer biso na image na ye. C'est que tozala ki déjà. Na ba penser na Nzambe tozali déjà. Que tango tozali ko créer maman Hortense, tango tozali ko créer papa Alpha. Ete na bomoi na ye akozala boy, akokola boy, akotanga boy, akobala boy, akosala boy, mosala akosala boy. Totala bolingo na ndeko na ngai. Totala bolingo oyo Nzambe azalaki na ngo na moto. Tozali ba fuya hasard te ndeko na ngai. Pema oyo ezali kopesa ngai na tango oyo. Ezali pema moko ya motuya. Ezali pema moko to mériter yango te parce que tozo makasi non. Ezali pema moko apesi biso parce que mawa na ye likolo na biso, ngolu na ye likolo na biso ndeko na ngai. Bongo yo nanga mutu tokutani na pema wana na tango na oyo. Pona nini te tozanga to kopesa ye merci avant tolala. Pona nini te nzela tango tosambelaka to intercédaka na bomoi na biso pona na bomoi na biso. Pona nini te tango tozali ko vivre tozala reconnaissant na oyo Nzambe azali kosala na biso ndeko. Tozali fuya hasard te. Nzambe atindaki biso na sena mokili na hasard te. Nzambe atindaka biso po toluaka ye. Nzambe atindaka biso po to adorer ye. Nzambe atindaka biso po to kumisaka ye. To salele ba kit d'adoration bongi digne na ye ndeko na ngai. Et lingo na bateke lokola tindaka biso to dominer ache ba biloko nyonso likolo na mokili oyo biso skoto ko ba esclave biloko oyo atinda non to chebete na deuxième position to la bake non Nzambe lokola tindaki biso na mokili lokola yemo ko bake te ko dominer si ba poisson sur la mer to ko dominer na ba nyama na zamba to ko dominer na biloko songolo to jusqu'au to ba biloko na première position et Nzambe azongi sima et ça bongo tende ko na ngai bien aimé to Nzambe na première position. Souci dans Nzambe ezali ete moto nyonso to adorer ye. Souci dans Nzambe moto nyonso azala reconnaissant na ba bienfait oyo asalela biso. Nous ne sommes pas les fruits de hasard. To kelema po to nyoko amakate ndeko na ngai. To kelema po to souffrir te na mokili o ndeko na ngai. Nzambe alingi biso. Soki tozala pema oyo ezali lepo Nzambe alingi tozali fuya hasard te. Po tozalaki déjà na kati ya prédestiné na Nzambe tozalaki. Yesu masi alingi nga na ondeko. Yango na bomoi na biso esengeli to banga Nzambe oyo. Na bomoi na biso esengeli to kumbisa Nzambe oyo. Nzambe azala ba plan merveilleux na bomoi na biso ndeko. Na bomoi na biso to linga te ba erreur na sena moyo dominer plan na Nzambe. To linga yango te, to linga ndete ba promesse Nzambe dominer likola bomoi na biso. Ba faute ezala muke. Toza fuya hasard te. Toza fuya azate ndeko. Tango tozali ko vivre na sena moi oyo. Toyeba ete nyonso to komela kabiso na sena moi. Ezala mabe, ezala malamu. Nzambe ayebi yango ndeko. Nzambe ne muta permetaka yango ndeko. Yango ete tango mabe ezali koyela biso tolemba te. Tango mabe ezali koyela biso maladi ezokoya, pasi ezali koya, besheke ezali koya, kufa na mabota tolemba te, au contraire etelemisa biso parce que Nzambe yakela ngai na yo. Nzambe oyo alobi ete akelaki biso na elilingi na ye. Nzambe oyo akeyaka biso na hasard te po to dominer likolo biloko mokili. Nzambe oyo akelaki biso na hasard te po biso to kumisa bon Nzambe na ye seigneurie na ye. Akoki ko permettre mabe moko eyela biso te. Akoki ko permettre pasi moko eyela biso te. Kasi soki a permettre yango toyeba te na sima na yango lipamboli moko eza kozela biso. Toyeba te na sima na yango esengeli ete peut-être tozwa décision moko na sima ya malheur oyo eyeli biso. Soki ete malheur wana eye Nzambe a permettre yango elingi ekoloba ete ezali na likambo moko Nzambe alingi a révéler biso yango ete a traverser biso na ba vallée ya bakawana pour te comprendre ndeko na ngai. Peu n'importe quelle situation oyo ekoki koyela ngai na yo toyeba ete Nzambe ndi muta permettre yango ndeko. Tolemba te
tolemba te ndeko na ngai kufa elemisa bomoi na biso te maladie na bafamille elemisa kondima na biso te. Nous ne sommes pas les fruits de hasard devant Dieu. Toza la motuya ndeko na ngai nini ezali kolembisa yo. Des fois malade elembi yo, des fois malade ete ekanga bomoi na yo olobi ete nzambe ayebi ngai te ete nzambe non nzambe n'abandonne pas. Nzambe abandonnera te ndeko pote tozali na moto tozali batu moko tozali très important na miso na nzambe totalaka ete akeni biso na image na ye totala ete akeni biso na image na ye lolenge nini apesa biso valeur lolenge nini nzambe apesa biso valeur andimasi biso tonyokama nde te soki azali kotika tonyokama parce que alingi biso peut-être ngai na yo totire leso moko soki des fois tozalaki kati na mabe ete totika mabe wana po toya na Yesu Masiya po toya na nzambe soki peut-être ete chemin na biso ezalaki dérouté par rapport à chemin na ye alingi kaka azongisa biso na droit chemin yango ezali kolekisa biso na nzela ya pasi na nzela ya maladie na nzela ya kufa po tososola ndeko na ngai to perdre kondima na biso te na bapasi toza fruit ya hasard tengana yo. Bible ezali koloba biso te. Ni tu note na Psaume 37 sanga ezali koloba biso te. Tozongisa nyonso oyo ezali ba problème na biso epai na ye. Ba problème na biso tozongisa epai na ye. Pe tokomona ye akoagir. Akoagir ndeko na ngai. Akoagir. Tochaka confiance epai na ye. Peu n'importe situation qu'on est la biso. Tota fouya hasard te la biso la nzambe. Tota moto la montuya. Nzambe sa apesa biso importance moko boye. Toko yi ko négliger importance na biso te. Pona ba pasi eyeli biso. To négliger nzambe. Non de kolangai. Nzambe alingi biso. Tota bato ya motuya la biso la nzambe. Biso to zwaka problème na biso. To mema yango epai na ye. Pe to tchaka confiance epai na ye. Ndenge Psaume 37:5 ezali koloba biso ete. To mema yango kaka epai na ye. To confiance et puis ye akoagir. Akoagir nde kolangai. Bien-aimé dans le Seigneur, to bonne na boningo na nzambe, et te reconnaître que to zali fouya azakte. Yo nangai, to zali fouya azakte. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Et sengeli ngala yo ndeko na ngai. To ebala ko sosola. To ebala ko sosola devant mes chèques, devant maladie, devant mi kakatano songole ko ya, to sosola. Alléluia. Toyeba ete Nzambe asi a prévoyé déjà existence na biso tant que tozali ko exister na sena moy oyo ete tozali ko exister parce que Nzambe déjà asa sala déjà biso na prédestiné na tozala ki tokobotama soki tozali ko exister esengeli ete Nzambe ayebaka déjà na mokolo songolo na date songolo na jour songolo ezala mwana moko akobotama na libota songolo pe vi na ye ekozala boy. Alléluia. Et lui koloba ete Nzambe déjà sa préparé déjà malamu pour la bomoi na biso. Et lui koloba ete Nzambe déjà a sa préparé déjà vie parcours na biso na sena mokili o ndeko na ngai. Ayebaki ete tokobotama. Ayebi ete bapase koya. Ayebi ete mikakato le koya. Na tel jour mona bakobotama. Kasi tanga zali kobotama esengeli na sena mo atambola suba principe na ngai esengeli na sena moi atambola na 10 commandements na ngai na sena moi esengeli na sena moi ete mwana oyo abotami azala mwana oyo akelemi na elilingi na ngai apesa biso importance ndeko na ngai Nzambe sa apesa biso importance ndeko na ngai to se minimisera te to se devant ma problème to mona teke toza bato na pasi toyeba ete ndeko Nzambe alingaki biso depuis prédestiné ayebaki biso eloko nini tokonyokoma na se na moi bisengo mokili o po tozwi te po tozwi bisengo mokili te yango ete tokobebisa kondima biso kokota na bandaka banganga po toluka mbongo tokoke koteka misapi po toluka mbongo eutaka epai na Nzambe ndeko mbongo eutaka epai na Nzambe eloko nyonso tokoluka eutaka epai na Nzambe. Kasi tokozwa yango kaka soki totie confiance epai na ye tokozwa yango kaka soki tozali kotambola na kobanga ye tokozwa yango kaka soki biso tolingi Nzambe tokozwa yango kaka soki biso tozali kotambola na vérité tokozwa yango kaka soki biso tolonga na vie ya mabe tokomi na vie ya lumière nyonso te kopesa mena biso ndeko na ngai Nzambe alingi nga na yo Nzambe alingi biso ndeko na ngai eloko moko te ekimisa biso mosika na Nzambe esengeli ngala to s'attacher
esengeli ngana to s'attacher na misala na Nzambe esengeli ngana lokola tokelama na elilingi na ye alingi biso apesa biso déjà importance tala biloko ya cheli biso na sena mokili oyo elingi kolonga tazali na amour envers biso yango ete biso na tour na biso esengeli ete toyeba ete Nzambe alingi biso ata lelo pasi eye ata lelo kufa eye na libota ndeko tobondela na bolingo na Nzambe tokangama na Nzambe ata lelo échec eye ata lelo problème isongolo eye tokangama na Nzambe toza na motuya na miso na Nzambe po te Nzambe alingaki biso to s'attacher na ye ndeko na ngai to garder toujours espoir envers Nzambe tozali bafuya hasard te malheur ekoya passe ekoya ndeko Yesu Masi alobi ete to tenir ferme tribulation ekoya to vandi va to raisonner tribulation ye mais elle to se ressaisir to garder elike epai na Nzambe Yesu Masi aza malamu alingi biso soki malheur ezali koya ezaka nde po gloire na ye mimonisama na suka nango élévation koya ndeko na ngai élévation eyaka toujours na suka ndeko na ngai to supporter to bana kokangama na Nzambe Nzambe azali malamu ndeko na ngai oh Jésus aza malamu alingi biso ndeko na ngai oh que n'est pas docteur obeli tango molai docteur lobi na te maladie na est incurable biso to suki to moni sute ono to kosala kasi ndeko na butu na lelo na yenga na yoko ebisa to kelamba ki par hasard te to dali fuya hasard te na miso na Nzambe to ndimela kaka Yesu Masia to garder toujours espoir to te kondima na biso na misala atako balobi maladie na biso za na kisite to ebiete le vrai docteur eza Nzambe le vrai guérisseur eza Jésus-Christ Nazareth yende mopesi na guérison yende mopesi na kimia yende mopesi na nyonso soki okangami na ye epai yo ba docteur balobaki basuki kasi epai maya mote suki Bible lobi ete ya Nzambe ne bandi tokangama na Yesu Masia toza fuya hasard te ndeko na ngai bien-aimé Yesu Masia akelaki moto alingaki biso alinga biso na bolingo oyo ezali bolingo moko ya vrai bolingo moko oyo ezali esoupçolaka te o mutu boye asalaki boye na boye alinga biso na bolingo moko unique ndeko na ngai yango nga na yo esengeli biso mpe tolingama ndeko na biso yango nga na mpe esengeli toyebana kose supporte ndeko na ngai mpo te bolingo Nzambe alakisa biso yango deja na Jean 3:16 kuna alinga biso ndeko na ngai yango ete esengeli nga na yo toyebana kotambola bolingo Nzambe asala biso to ayebaki tozalaki bato moko ya motuya na miso na ye ndeko na ngai na bondeli na bolingo na Nzambe ete prochainement soki osenti ozali déprimé soki tose senti tozali rejeté na baninga mususu tango bavague ekoya tango minyoko ekoya tango bakufa ekoya na libota tango échec ekokota tango bakolongola yo mosala oh ndeko ya motuya tozala nango ete toyeba ete tozali objet ya amour merveilleux pa na Nzambe toyeba ete tozali ba objet moko ya amour merveilleux pa na Nzambe toyeba ete Nzambe deja salinga biso toyeba ete Nzambe deja sapesa biso nyonso tu atako lelo échec eye atako lelo kufa eye atako lelo famine eye atako lelo bagere ekomi na mokili atako lelo pasi eye toyeba ete toza fuya hasard te na miso na Nzambe toyeba ete Nzambe alingi biso atraverse biso kaka na betape wana mpo na nsima nango to comprendre bonene na ye des fois tozalaki kosalela ye te azongisa biso na nzela na ye des fois ete tozalaki kocomprendre ye te ete biso tobongola kaka motema des fois mpe kozali kolekisa biso deya tobongola motema kasi mpo kaka tala niveau kondima na biso estce tokoresiste estce tokoperde kondima na biso mpo tribulation ye tokoperde kondima na biso mpo kufa ye na libota tokoperde kondima na biso mpo maladie ekoti na libota Nzambe aza na bafason na ye oyo azali kotravaye na biso esengeli kaka ngana oyo toyeba ete esengeli toyeba ete tozali kaka moto ya motuya na miso na Nzambe tozali na importance na miso na Nzambe ete Nzambe azali kopesa importance mingi na créature na ye oyo akrea ndeko na ngai Yesu Masia aza malamu alingi biso
na butu na lelo na ye koyebiso ndeko na butu na lelo na ye kobondo na bolingo na Nzambe atako bakofinga biso atako bakoseka biso yo betela yo kutu boye yo kutu boye lobi na yo bayebi yango te eloba frère moka yembaki kanganga foto lelo po lobi na nga okokamwa ngai ndeko lobi na yo bayebi te lobi na nga bayebi te yango ete tondi maba finga biso batola biso po lobi na biso ete biso to hérité royaume des cieux baseka biso lelo batola biso to betela kasi na Yesu batola biso ete bino bo lekisi na Nzambe na bino batola bino kaka kosambela batola biso ete bino be yango mokolo nini Yesu masianga koya batola biso kasi na Nzambe kasi suka na yango ete Yesu masia kuta biso tozali redi ndeko na ngai bisongo na mokile discret ngana yote bisongo na mokile kocha biso na distraction te ndeko na ngai to ba ete toza fuya azak te vina biso sengi to mema yango na vi moko esengeni Nzambe akoki ko sepela na biso ndeko na ngai Nzambe alingi biso to tsalela ndeko na ngai to ko découvrir bisengo ya Nzambe to ko découvrir ma bénédiction na biso soka tozali ko tambola na principe na ye soka tozali ko tambola en ordre soka tozali ko tambola na ka lumière tozali ko tambola na vérité to ko découvrir ezali ba bien fait en Nzambe ndeko na ngai Yesu Masia alingi biso malamu esengeli ngana o ndeko na ngai toyeba ete tangu tozali ko vivre tangu tozali na sena moi oyo tozali ko tambola tozali ko fonctionner na plan ya Nzambe tozali ko fonctionner na bomo na sena moi obiso moko te ndeko na bomo na biso tolinga te totamisa bomo biso moko na bomo na biso tolinga te ke ete diable atambusa bomo na biso tolinga te ke ete problème moko e dominer bomo na biso non ndeko kasi tolinga ete Nzambe a dominer na bomo na biso Jésus Christ avanda na mitema na biso toyeba ete bomo na biso tangu tozali kotambola te na moyo tozali kotambola na plan ya Nzambe tozali kotambola na plan ya Nzambe ndeko na ngai esengeni ngana yo toyeba ete tozali na plan ya Nzambe ndeko na ngai nyonso tokosala ezala guide na Nzambe nyonso tokosala ete totika Nzambe atambusa bomo na biso bien aimé Yesu Masia alingi biso alingi biso makasi ya koleka ndeko na ngai bien aimé nazali tika na yebisa na bolingo na Nzambe kobotama na biso ezali na hasard te kobotama na biso ezalaki na hasard te ndeko na ngai tangu biso pe mama tozali komema bazemi tola batete zemi na jui yango par accident non ndeko zemi par accident ezalaka te nyonso te ezalaka deja na plan ya Nzambe bien préparé bien fondé tolongola ke mona oyo aya par accident so na bota mona oyo ezalaka par accident non déjà na plan ya Nzambe Nzambe ayebaka déjà na tamboye intel akozwa zemi moko na tamboye pe mona wana kobota kozala boye yango esengeli na biso ndeko soki tozwi zemi tobota to éviter baavortement mawa mingi nazali komona mikolo toza koyoka ete bato baza kolinga baza kobunda po te baaccepte vote ete na mboka oyo ete bato babanda kolongola bazemi mawa ndeko kolongola zemi eza koboma mutu mobimba ntango ozwi yango eteke Nzambe nde mutu apermettre yozwa zemi wana toyebi te na vi mwana na soki abotami soki akozala mokonzi soki akozala pasteur soki Nzambe atindaki moto wana po te ye aya kobikisa ndeko moko songolo ona nayebi Nzambe te ndeko biso tondimi ete bavote loi ya avortement na mboka oyo bongo sikoyo mwana na soki abotami te misala na ye oyo Nzambe atiaki kati na ye esalami te boni Nzambe akotuna biso makila ya mwana wana boni Nzambe akotuna biso makila ya mwana oyo biso to avorte Yesu sunga na mboka oyo elewana eleka te na kombo na Yesu Masia po te toza na posa ete tosalela yo toza na posa ete tosalela o ndeko mwana wana oyo soki alingaka alonga ata fuya azak te na libuma mama ndeko na bonena na boningo na Nzambe ete na bomoi na biso mwana par hasard azalaka te mwana accident pe zemi accident ezalaka te ndeko na ngai zemi accident ezalaka te soki Nzambe atie mwana wana na libumu parce que ayebi ete déjà si aforma biso
Afomaka biso ta préparer déjà ba plan moko. Avant que tout le monde en a la concis, avant que tout le monde la concis. Déjà ça tient qui de ba plan merveilleux. Ba plan de sengele ko ki samata on est na mokili. Et bon ce qui biso to avorté. Pose miana yaki na accident. Plan ya mwana na to bomi e ko ki samandenge nini ndeko na ngai. Eza pasi. Eza pasi ndeko na ngai. Toza fuya azate. To bondeli biso na boningo na Nzambe. To juizemi to bota. Attachement na kolia mabele, li kabute, l'essentiel, to kokisi, o ezali loi biblique, et que to avorté te, pote mwana wana zana motuya, mwana na oyoko boma, zana motuya na biso na Nzambe, azali amu mobimba. Peut-être azala ki na mission songolo na sena moi, yo étouffé mission na ye, makila na ye ko ganga. La mission na Nzambe Nzambe akotuna ngana yo makila mona to ko avorter soki to avorter ko ganga ndeko to bondela na boningo na Nzambe to avorter te ndeko na ngai pote mwana wana Nzambe ayebi ye aza déjà na prédestiné na ye sengela ka kota na libumu na ngana yo pota botama pota ya ko sunga peut-être ndeko moko songolo peut-être ya ko sunga peut-être na njela évangélisation pota ya ko sunga peut-être na njela ya pasteur pota ya ko sunga peut-être ndeko moko na problème a pasi ndeko na mutako sunga ye ndeko to sala keba na vie autre zali ko tambola nango to sala keba ndeko na ngai soki biso to za ko vivre et ase mawana Nzambe soki to zali ko respirer ezali ngolu na Nzambe yango ete sengeli to za swa na Nzambe oyo esengeli to adorer yeba o ba kufi lelo to leki bango na elo côté ezaka ka ngolu na Nzambe to linga Nzambe o ndeko na ngai bien aimé na bondolo na boningo na Nzambe Yesu ayebi ngai na yo ndeko ayebi biso ayebi ete tango tozali kobotama ya solo toyebi dati tobotamaka tokomi na pasi ya kobota biso mama toke na hôpital basi batiela biso dati ke mama okobota jour le 26 mars 2018 mais jour oyo tokufaka moto ayebaka ngo te ndeko na ngai ata ba docteur bango moko batatonaka na ba jour wana bakoloba na à peu près lokolo komi na tepa suka peut-être mukolo boy mais exactitude ezate ndeko exactitude ezaka ka Nzambe exactitude ezali kaka Yesu Masiya nde mutayebi vi na biso yebi dire ya vi na biso na sena moi ndenge tozali ko vivre bobele Nzambe bobele Jésus-Christ de Nazareth yene mutayebi dire ya vi na biso na sena moi Alléluia toyebi dati oyo tobota makaya bakokufa toyebi yango te toyeba ete Yesu Masiya alingi biso ndeko toyeba ete Yesu Masiya alingi biso malgré ba défaut na biso malgré ba erreur na biso malgré péché na biso ndeko oh Jésus Yesu Masiya akufa pona biso akufa pona humanité za sauver ndeko na ngai tozala toujours prêt ndeko na ngai tokima masumu tokima lisumu Yesu Masiya alingi biso lolenge kaka tozali alingi biso to epai na ye lolenge biso tozala atali maboko na ye yango tomoni ete na croix Jésus-Christ babaka ye maboko polele elingi koloba ete maboko wana polele bata aboyi mutu te oh no se akoyepai na ye akoyamba ye lolenge tozali kasi tango tokoya totubela masumu na biso ndeko toyambola tango toyamboli Yesu Masiya ayambi biso alimbisi biso tozongela lisusu te soki tozalaki koboma totika koboma po tokomi nouvelle créature tozwi baptême tokomi nouvelle tokufi na ye tosekwi na ye tokomi nouvelle créature tolongola badivision kati na biso tolongola koyina la haine ndeko na ngai koyina nekomi mingi na mokili tolongola yango ndeko na ngai Yesu Masiya atandi maboko na croix atandi kozela toyepai na ye ndeko na ngai alingi biso na bafoti na biso na bereri na biso asa akufa sopa makila na ya motuya makila na ye sopa mapona biso tozwa kimia tozwa guérison tozwa bénédiction tozwa bolimbisi ya masumu ndeko na ngai totika lisumu edomine nzoto oyo te toza ba parfait te kasi tosala effort du jour au jour ya ko vivre en conformité na Nzambe tolinga toujours makambo na Nzambe humilité zala humilité kati na biso ndeko na ngai humilité zala ndeko Nzambe alingi biso mingi
ye moko de asa kufa pa azalaki na humilité po soki humilité ezalaka te alingaki kokufa mpo na ngai na yo te kasi lokola asalaki yango esengeli ndeko na ngai toyebana kotambola na vi na se na moi oyo na humilité yesu masiya alingi biso ndeko tokomi kokóma na suka ete toboni yo na bolingo na nzambe teme na biso na butu ezali ete tozali fuyi ya hasard te toyeba ete atango pasi ezali koya toyeba ete nzambe toza na motuwa na miso na nzambe nzambe apermettre pasi wana eya nzambe apermettre likambo wana songolo eya mpo biso tocomprendre monene na ye de la poussière à l'élévation alekisi biso na vala baka na nsima élévation ezali toza fuyi ya hasard te alekisi biso na pasi boye mpo ayebi ete peut-être toderutaki tozonga na droit chemin alekisi biso na vale ya pasi mpo ete peut-être tobandaki kokota maloba na ye doute totiaki kobanga mpo te biso tososola ete yesu masiya aza nzambe yo nde mopesi na guérison soki totiaki mitema na biso na bato na mokili na bandoki na bafetichere bango lisusu te totia motema na biso epai na nzambe ye nde mopesi na kimia ye nde réparateur ya mitema oyo ezoki arepare mitema ya bandeko oyo ezali kolela na ntango oyo nzambe apesa kimia na mabota oyo ezali kolela na ntango oyo nzambe apesa kimia ya solo nzambe aza malamu nzambe alingi ngai na yo ndeko na ngai nzambe alingi ngai na yo ndeko na ngai tokima oyo ezali lisumu lolenge Romains 3:23 ezali koloba na biso ete tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ndeko litomba nini to vivre la sena moi otamolai to vivre la bia mokili oyo to zanga bokonzi na likolo pona masumu na biso ndeko bisengo na sena moi eza atango moke litomba nini ndeko na ngai to landa bisengo na sena mokili oyo kasi to za la privé na gloire de Dieu. Ok, na gloire de Dieu kuna bisengo oyo eza na se na moi oyo eza kutu bisengo te oyo eza kuna na paradis eza ne ya koleka fois 100 siko litomba ni biso tozwa kaka bisengo oyo ezali ata mokie tozanga oyo ya likolo yesu alingi biso ndeko na ngai nous ne sommes pas les fruits de hasard devant Dieu toza ya motuya tokangama na nzambe alingaki biso uta tozaki na prédestiné atinaki deya biso ke tokozala boy tokosala boy to se minimisaka te ata lelo tozwi te lobi tokozwa po tozali oyo tokelama na elilingi na nzambe tozali ya motuya na miso na nzambe nzambe ata deja ba bénédiction kasi na bomoi na biso oyo tokotraverser ce n'est qu'une étape après étape wana tokoseka après qu'une étape wana tokotémoigner oh nzambe azali kosala na ma vie na biso oh Jésus aza malamu ndeko yesu masiya aza malamu ndeko yesu masiya alingi ngai tokangama na nzambe toza fuyi ya hasard te yesu masiya création elingi na ye to adoraka ye yo adoraka nani ndeko yo kumisaka nani na ndako moi et ma famille nous servirons l'éternel yo adoraka nani okumisaka nani tokumisa nzambe mokeli na likolo mpe na se mopesi pema oyo toza kotambola na yango oyo tozali kodondwa na yango mopesi pema lelo soki afinika buto moko kwe pema wana ekatani ntango yango ndeko ntango tozala makasi na nzoto tosalela yesu masiya tokende kobenga bandeko oyo balembi totelemisa bango oyo bavandi na bandako oyo baza na posa tomemela bango sango tokende kotelemisa bango tomemela bango sango na yesu masiya alingi biso Jésus-Christ alingi biso ndeko na ngai na masumu na biso toya epai na ya limbisa biso ndeko yesu tango ekomi mabe ndeko toya epai na yesu masiya alingi biso tokomi na suka tozali fuyi ya hasard te tose minimisaka pete ntango ya bapasi toyeba ete nzambe alingi biso tokomi na suka oyo ezalaki ya prédication na biso tokangi miso tobone na kombo na yesu kotika liloba oyo na maboko na nzambe ete nzambe asosolisa biso na butu na lelo ete toyeba soki epai wapi tozalaki ignore ke tozali ya motuya na miso na nzambe po tekela biso na image na ye tozali important
atia Bible ko nyonso tu na disposition na biso to salela ye to adorer ye to sanjola ye to kumisa seigneurie na ye soki tozaki ko ignorer to bonde na kombo na Yesu obongi na lokumu. Merci Nzambe na bikamo. Merci pour ton sosoli biso Nzambe. Otalisi biso ete ngai Hortense ndeko na ngai ete fra Alpha bana na biso ba famille na biso to kelamaki na azakte toza ya motuya na miso na yo. Yesu merci. Ce que pas tozaki ko ignorer yango lelo tozi conscience ete yawe na bomo tozali ya motuya atako passe ko ya atako difficulté ko ya to kangama na yo Yesu Masia to kangama na yo posima na difficulté to ebe élévation ko ya si mana difficulté to ebe ete ndeko oyo alembaki akozonga na nzela to ebe ete na sima na pasi ndeko oyo akomandaki ko comprendre bonene na yo te akososola ete lobiko eutaka na yo Yesu Masia. Oh Nzambe to pesi yo merci to tiki bandeko nyonso balandi biso na tango ona maboko na yo to tiki ndeko nyonso atali kobela na maboko na yo Yesu Masia to sengi Nzambe na mawa na yo okende ko réparer okende ko pesa kimia mitema ya ndeko na ngai ezoki na nzela ko bungisa bandeko na nzela ko bandeko na maladi ndeko pesa ndawe na bikamwa o pesa kimia na bandeko yawe pangusa pinjo la bandeko na ngai to ebiete Nzambe mobele yo Yesu Masia oza mopesi na kimia oh yawe pesa kimia na motema ser nanga na motema frère nanga oya azali kolela Nzambe pesa ye makasi yawe na bomoyo pesa ye makasi na ndeko nanga pe oya azana hôpital o bandeko bazali kobela ba maladie songolo yawe elike na biso ezana ba docteur te to ebiete ozali les vrais docteurs ba bengi docteur ba docteur oh Jésus Christ yawe pesa kimia pesa kisi na yo spirituel pesa kisi na yo bandeko nyonso bazali kobela Nzambe to ke iko temela esprit nyonso tu o ezalaki ya ba maladie na mabota o ezalaki ya ba maladie héréditaire o ezalaki ya sorcellerie na mabota o ezalaki ya mabe o ya semata diable ya moni satana akoki ko yako tia ko yako yiba liloba o nyonso to yoki ya to ke ko déclarer mabongisi na bango ezala nid esange fait na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia ya to sengi la bonne semence ete liloba o to yoki ebota mbuma na mitema na biso ya to bomba yango po la biso moko te kasi to memela yango na bandeko oyo bavandi bandeko oyo balembi eke to ke ko telemisa bango ya to memela bandeko na biso ezali la bonne nouvelle. Alléluia Jésus Yesu Masia to pesi yo merci Nzambe to kumisi yo Nzambe na bikamwa po to zamalamu merci na ta oyo to lekisi na présence na yo yawe ya solo malobe lobi ete na Bible lobi ete liloba na yo bimaka pamba te yawe liloba na tango zali ko bima esengele sa befe ekele ko toucher ndeko nyonso tu o ayoki liloba o na butuna lelo Nzambe yawe kele ko toucher molimo mosantu simba motema simba mitema na biso simba mitema ndeko nanga simba motema frère na ngai o ayoki liloba oyo yawe ya sosola ete azali fuya azate oh Jésus Christ Nazareth merci Nzambe na bomoyi pour la compréhension tchekati na bomoyi na biso merci Nzambe na bomoyi pour to kotambola Nzambe elongo na yo avec Dieu nous ferons des exploits. Yawe Nzambe komone kumama Yesu komone jwa lokumu na ba famille na biso yawe toboyi to tiayo na deuxième position toboyi yawe to adorer biloko na mokili Nzambe toboyi yango Yesu Masia na bomoyi na biso to ningi ete to tiayo na première position ete biloko na mokili ya na deuxième position Nzambe to lingi ete to kumisa seigneurie na yo to adoraka yo ete Bible lobi ete to eme yo na mitema na biso mo mape na ba âme na biso Yesu to lingi ete to linga yo na mitema na biso Nzambe na bomoy. Oh Seigneur Jésus Christ merci pour ton sosoli to zali fuya azate kumbama na yo Nzambe na bikama jwa lokumu po to bongwani te na kombo na Yesu Masia nde to bondeli bongo amen. Amen, amen, amen. Ya solo ndeko. To ningi bino bolingo na Nzambe. Tikete Nzambe apambola biso. Biso batu tozaki connecté. To bondeli na bolingo na Nzambe. Ko bosala te kolandaka biso toujours na oraro. Tozali kuna na oraro na page 89 soko beti ofongoli oke na page 89 okuta Kongo Mokristo soko boke na Facebook na Kongo Mokristo ndeko okomona ba mate ya kili ezali kote ya makuna oyo ezali basena Nzambe bazali koleka pona kopambola biso poka kato tambola na nzela na Nzambe poka kato bunga te poka kato kota na distraction te ndeko mokolo na suka ete Nzambe ko tuna biso oyoka kali loba na Nzambe te
na bisi na nzela na église na matanga ndeko na butumo na matanga bazali côté ya biso ndeko to fongola mitema na biso to fongola mitema mikolo na bolingo na Yesu tapasi tope minyoko yaya maina kokiti kozonga sima kombona yo Yesu eleki nyonso oyo nakoluka na se ya mokili molimo na ngai kumisa yawe mosana te ye olamona ye aluki ebombamelo mpe kimelo epai na yo